nalobaki Capage télévision to ye na biso pona sentiment te mutu nyonso tokoyela bino comme candidat c'est que asolaka na biso Blanchi Kiboko akipara déjà na mo amba salaka makambu a facilitera bana mo amba Blanchi azala ba flat Blanchi asungara ba orphelin Blanchi asolaka ba mama veuve Blanchi a soutenara batou Blanchi azala partenaire ya Capage télévision Blanchi Kiboko makambu Kiboko Blanchi Kiboko azana moamba matembele ya simandaku azana moamba bokanga numéro 278 Blanchi Kiboko matembele ya simandaku numéro 278 akitaki na base asola ki na ba électeur na ye kutu déjà asola déjà Blanchi en tout cas mécène moko wana na possibilité à soutenir Capage télévision depuis numéro 0 qui notre commune à 155 000 biso to ya na bata sentimenté ezate to ya ko corrompre ba non biso pena to ya na makambu ya bien et puis makambu eza concret ezate mutu azolanda 21 000 ndeto ko lobela été ya zanango déjà azokota pona kolobela population en tout cas na moamba wana numéro eza 278 Blanchi Kiboko makambu azalaka pena na makambu total papa Blanchi nenga kitaki na base ko sola na ba électeur na Blanchi Makabu Kiboko numéro 278 appelez affectueusement Matembele Simandako mon seul candidat valable pour Moamba Namuki na tongo na keinanga ko voter Blanchi Kiboko pour na soutien encadrement ya jeunesse na centre d'information to voter Blanchi Kiboko Blanchi Makabu bana Moamba to Bande kwa soko pao oye ba mama ba papa bilenge oye nazana esengo makasi ya kotema liboso na bino na ngonga oyo merci na accompagnement bosali po na ngai totambola bino elongo po totala quartier na biso ndenge ezaleli lokola ngai ya bino nazali mwana oyo akoli na quartier oyo tobengi Sokopao oyo ya biso ezali Sokopao ya lokumu Sokopao ya esengo Sokopao ya kimia oyo ezali Sokopao nga na yebi alors tozolinga to continuer ko défendre Sokopao na biso tina suka po ba difficulté oyo tozali nango tosila na ko trouver ba solution lelo na ye liboso na bino na ko senga na bino ba voix na bino to fongola motema ezala ngai ezala bino to fongola motema po to bongisa esika na biso to fongola motema po to bongisa ekolo na biso boyete alors bosala na vigilance ndenge sengeli parce que ndeto tamboli na bino awa tomoni ba difficulté toza nango na yoki ba difficulté ya nzela ba difficulté ya ba mai ba difficulté ya courant ezali pe ko poser problème na yokaki lisusu na insécurité ngai Sokopao na kolawa na yeba mama kuluna te ba jeune lokola ngai nazo senga na bino botika pratique ya kuluna lelo tosali centre moko ya formation pour encadrement ba jeune oyo aza na posa yokola musala maboko aya ba bureau eza awa akomisa kombo ayokola musala po sala lembo oyo faut tosala tozobongisa nzela et toyebi ke problème akura ezali na kosala symbole ya liboso po volonté wana ezala kati na biso tina suka alors na kobenga ndeko nanga passer Pichu aya ko recevoir 70 mètres à câble oyo et ko alimenter courant difficulté ezali il a outil recevoir 70 mètres à câble il y a 70 carrés oyo ko sunga biso
eza liboso te ya suka te to continue ko sala po bisika oyo courant za mwa pasi to ba kozala mwinda et puis on a l'occasion ya bitumba oyo to ke na parlement po courant ezala bisika nyonso to kozala biso nyonso ngai te bino na ngai na parlement po to défendre likambo etali courant oyo etali nzela donc kabe yango na kombo ya quartier Mobimba nalingi kopesa merci epai ya ndeko na biso Blanchi mwana na biso leki na biso yaya na biso loka boyebi ngai ebele pe bayebi mama te mwasi na ngai yamana ko sepela na présenter bino mama pesa bino bembete mama moikola yelo mwasi na ngai mama Joël akopesa bino mbote na yebote bana liberté oye bana sokopa oye nazali nesewa komona bino mukolo lelo nzamba pambola bino bana